Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Très bien. Bandeko ya Solo Télévision. Nazongi pona 10 minutes parce que Isengeli Toyamba, le président, il y a l'UNPC provincial ville-province de Kinshasa, Monsieur Jean-Marie Kassamba. C'est lui qui est notre invité. Toyamba et si a commis, bazo bongisaye, bazo milengele, pour que le président ya koleka Solo, tozana makamba Solo anaye, Isengeli aloba. Mais avant cela, comme je vous avais dit, je voudrais quand même proposer, au-delà de ma critique, je voulais quand même proposer. Parce que likambu ya embouteillage na ville province ya Kinshasa. Nga na uti inongo na Mai-Ndombe. Na komi lelo. Na kiti na Mai-Ndombe na ndolo awa. De Mai-Ndombe na zui 1h30 avion na kiti na ndolo ngayo na komi awa. Na yepo na sala émission. Mais kolongwa kaka ndolo pona koma awa nzela ezalite. Na minute ndenge to sala émission boye. Ndenge na sala mise au point oyo. Boulevard du 30 juin nyonso ezaya ko kanga. Et comme très très difficile pour que moto moko na mokolo sala 3-4 courses au sala ngoli sosote. Kolongwa point X pour que na point Y ça devient très difficile. Pour nini embouteillage eza na kati ya ville. Le constat embouteillage eza lisolo ko betela batute. Biso nyonso toza ba victime na mokonzi ya mboka président de la République. Yépe a commis victime et embouteillage. Premier ministre victime, président de l'Assemblée nationale, il y a Sénat, bas député, bas pasteur, bas leader, bas journaliste. Biso petit peuple, biso nyonso tokomi, bas victime et embouteillage. Biso nyonso tozo subir embouteillage. Bana na biso ya classe o bazo kene na tongo, bakomi obligé ba 5h, 6h. Moi na komi kolala na kelasi. Comme conséquence, biso nyonso tozo subir yango lelo. L'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa. La ville qui ressemble à un marché. Une ville qui ressemble à une poubelle. Une ville qui ressemble aujourd'hui à l'enfer. La ville-province de Kinshasa. La ville invivable. Outi na motolibanda, bokiti na aéroport ya Njili, bobimi na aéroport. Tango bokomi na Bosawa. Bobanda kopusa na Kingasa na suka calvaire et bandit. La ville province ya Kinshasa. Et na makambo nyonso toza koloba ya embouteillage comme problème aujourd'hui et comme fléau. L'État congolais, même le gouvernement central, incapable de trouver solution sur cette question d'embouteillage. Parce que cette question a été débattue na kati ya conseil de ministres. Balobela yango, les ministres il y a transport national, la personne de Jean-Pierre Bemba, a eu à faire de réunions et des réunions pour résoudre cette question et embouteillage. Ministère y a intérieur, bakota ki ba réunion. Gouverneur y a ville province ya Kinshasa et d'autres services étatiques. Bakoti na kati po ba pe sa solution na bakambouteillage embouteillage. Le gouvernement dans l'ensemble a échoué. Sango lobi, ce n'est pas moi. Bobo Sani, mémoire ezali sous te. Tango bachaki makambo ba sans sinika nga mutu na créé ki yangote. C'est après réflexion, ba konzi ba vandi, ba réfléchir, ba moni que mayele na bango esali. Ils ont été à la hauteur, ba zui décision ba lobité, to tcheli bino ba sans cynique. Sans cynique wana ba poni ba place ba tche poids lourd.
batie côté à boulevard du 30 juin, bateau bazo uta Nzela Mai, bateau bazo uta Saint-Luc. Bango moko pe bakomi ko évaluer balobi non satisfaction ça va quand même bato bazo kende. Jusqu'à ce que bango moko ba trouver que les diagnostics posés et des solutions proposées ezalaki ba proposition moko et rencontrer besoin de ezalaki sur terrain. C'était improductif cette mesure-là. Et puis si l'autre côté, nous avons critiqué, mais parce que c'était le gouvernement, on a dit, on observe, pour Tolobi Bayokite, Tolakisi Bango, que démarche na Bango et que produire et l'autre côté. Parce qu'ils n'ont pas bien diagnostiqué le problème. Les problèmes d'embouteillage, il y a des problèmes qu'il faut résoudre à court terme, à moyen terme et à long terme. La décision, c'est qu'on soit siko yozali. La décision, c'est qu'on soit mais qu'on sale l'angona mikolo et koya ezali. Na ba décision auto qu'on soit pour na libérer pe ezali. Mais malheureusement, le gouvernement central, par le biais ministre à transport, na gouverneur et à ville, na ba député et ba ministre na tout le ministre à transport provincial, ils sont incapables de couper sa thérapie, un traitement approprié pour résoudre cette situation et embouteillage dans la ville province à Kinshasa. Nous allons donner notre contribution. Pour ne pas dire Sango, vous critiquez seulement, mais vous ne proposez pas. Je ne voudrais pas ici dire si j'étais gouverneur. Je ne voudrais pas aussi dire si j'étais le ministre et à transport ou si j'étais président de la République. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas le mot que je compte utiliser. Mais nous avons contribué kaka lokola un Congolais victime d'embouteillage dans la ville province à Kinshasa. Mariage. Aujourd'hui, des passages sur Lumumba. Namoni ba marié likolo ya moto na boulevard Lumumba. Bazoke na 13e rue parce que bazan arrêté ya mariage civil au bazoke nego célébrer kuna. Bana la classe, église, Moussala, ba malade na nzela. Nyonso est commis bloqué et solution ezalite. D'abord, nous allons parler de constat. C'est sur base de ça, ba constat oyonga na moni. Oeza ba cause ya bambouteillage na ville à Kinshasa. Nako kende na ba cause te ya misika ya ko étudier mituka ya sike fallait. Non, je n'entre pas dans ça. Nazo kende na pragmatisme. Nazo tala na lokola kino avanda gawo. Kino avanda gawo nazo comprendre makamu ndenge nazo mona. Ezo senga ba réunion ebelete, ezo senga stratégie te, ezo senga 2 chambres à parlement ba se réunir en congrès te pour ba silisa embouteillage. Ce sont des idées. Et si vous appliquez, je pense, je suis convaincu, moi, en tant que Kinois, quelque chose est royal. Parce que ma décision est à ma plaque. Un père n'a père et silité. Tous allons des pères et des mères, des pères et un père et simbité. Makambu yaba sans cynique et simbité. Mais c'est quoi le problème? La ville de Kinshasa, Totongi place Moko, nous occupons à peu près 12%, 88% et Zali non exploité pour le moment, non habitable. Notamment à partir de Kinshasa, Niti, Tokenena Mongata, place Kinshasa et Souka, na côté à Bandundu, Mongata. Nyonsoana, Tosali et l'autre côté, l'État n'a pas accompagné, qu'on a peu plein aménagement et territoire exact. L'État qui n'a pas inauguré peut-être l'entreprise Yabapaya. Mais pour un plan d'aménagement et territoire, le quoi la ville à Kinshasa, Batoba Longwa Koto, pour Batoba Longwa, l'État il faut akende. L'État kotisa maï, l'État kotisa courant, l'État étudié ce qui milieu wana izali un terrain érosif pour les jours à venir. L'État a sécurisé, a ça un plan. Pour biso ba individu, tokende govanda kuna. L'État a marché, l'État a urbanisé le côté. Et comme viable pour Bisoto Kende. L'État n'a pas sa mouvement. Mais jusque-là, il s'en a mis. D'où Bisonio se concentré dès Kinshasa niti Kotoy. Donc, tu es obligé de vendre awa, de vivre awa. Lelo na Kinshasa, motonio so oya komi ko bonga. Motonio so komi ko zwambongo. Motonio so azomi mona ke akomi mutu na société. Parmi ba indici azomona ke fo ba yeba ke a évoluer. Eza somba mutuka. C'est notre conception en tant que Kinois. C'est décevant, mais c'est ça. Aujourd'hui, nous avons estimation à Kinois environ le nombre d'habitants et ébanité, mais nous parlons d'estimation 15 millions, 17 millions, 20 millions. Si
Chaque parcelle, il y a pas déjà un problème. Et l'État ne peut pas aussi empêcher, il ne peut pas interdire na Kinois, c'est de leur droit. Il faut pas jouir na bomengo na bango, chacun est libre. Mais l'État est barake, mutuka nyonso oyo Kinois tie na nzela, eza mbongo pour na l'État parce que non pas que ko salisa ye pour na transport, mais ba taxe à ko futa. Et ko za malamu pour na l'État. Au lieu de capitaliser derrière ça, l'État à un moment donné se plaint. L'État ça, ce n'est pas la solution. C'est vrai qu'il faut vérifier. Mituka y a mauvaise qualité, de bonne qualité. Ou en exemple, contrôle, l'État qui interdire. Les lois à Kinshasa, mituka volant droit ezali, il y a volant gauche ezali. Code de la route n'a biso à la volant gauche. Mais les autres autant molatina volant droit. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un autre problème qu'il faut résoudre. Mais là, les embouteillages dans la ville à Kinshasa. Mes frères et sœurs, le premier constat, botala ngona ngai na misu. Banda kotala avenue Nyonso de grands boulevards. Na ba boulevard a toyebani ezali boulevard Lumumba, toza na boulevard du 30 juin, toza na ba poids lourd, toza na boulevard triomphal. Ba boulevard ya minene yangwana et puis bokozwa ba route mususu eza lokola ya Bandalungwa kokende ti ba station Makampane. Nazo kata na mukuse pour la Kinshasa. Embouteillage nyonso bozo mona oyo. Toke na premier constat. Na sortie avenue nyonso ya ndenge toza boy. Soko bimi na avenue na bino. Ozo kene na makadam, toke na balangage de tolbanga makadam prince. Soko ozo bima na grande route. Chaque avenue oyo ko iso na grande route na kwenango toza na arrêt de bus. Arrêt de bus. Na chaque sortie d'une grande avenue, regardez bien, mutuno soazo lananga, tala arrêt de bus ezali. À part arrêt de bus, wenze moko marché pirate moko izawana. Il y a un marché pirate, il y a aussi un arrêt de bus. Ezali arrêt de bus oh l'état tiate, mais batu bango moko ba imposer arrêt de bus. Il y a moto na mutuka. Na chaque sortie avenue. C'est-à-dire ceux qui avenue ezali na deux bandes. Oezo kouya na boulevard. Bo outi na deux bandes pour beaucoup na boulevard. Et là, quand vous constater de part et d'autre marché zali, ba marché pirate zali. Mais ami balepe, okuta ba mauvais stationnement ami tuka. Mutu moko za na parking te, aya telemisi mutuka na ye, aosala quelque chose, soit atiki mutuke kufa na balabala. Ezo zala partout, dans tous les coins vous allez voir ça. Des garages pirates, des véhicules abandonnés, ba marché pirate zali. Mais aussi des arrêts de bus na chaque sortie avenue. Okozana na Kimbuta, na bato ba uti Changu, uti Sainte-Thérèse. Tango zo kuya na avenue ya Munene, kaka na kuya Prince ya boulevard du 30 juin na kuya Kimbuta, okuta des arrêts de bus. Arrêt moko ya bato bazo kende Kingasani bazo zo na kuya, na bato ba uti pe côté ya ville na Debonom, ba komi na kuya Kimbuta mais po ba kota na droite, arrêt de bus eza na station. Ils ont réduit Nzela aussi manœuvre ya batu pona kokatisa. L'État n'a pas prévu un arrêt de bus, mais batu ba chauffeur na ba client ba imposer ba arrêt de bus na ba. Boko komona ngona coin de bonhomme na se à son mouton. Boko mona ke na son mouton na se arrêt de bus eza. Yango arrêt l'État tchate, l'État tchaka arrêt de bus liboso. En face il y a Shell et station, mais bango na se ba imposer arrêt de bus na sortie avenue na bango. Eza na ma crevette eza la koto. Soki bokei na sous-région bokomi na nzela ya bypass bokomi na sous-région bato bazo kota super lemba na kwena ngo na station arrêt de bus ya bato bazo kende super lemba arrêt de bus ya bato balinga ba kende rond-point ngaba arrêt de bus na bato bazo kota matete na sous-région. Donc chaque courbure est comme arrêt de bus. Bato baza na nzela monene balingi bakata soki ezalaki bande moko to bande mibale bakomi na difficulté ya kokota parce que bazo kima ba piéton. Oyo, place na bango sengeli batambola. Et comment wenze, baza obligé bakota na katikati ya nzela, mais aussi na kwa nzela ngo arrêt de bus ezali. Wenze pe za place wana. Moya kokota facilement ezate. Le premier constat na lingi bo sala bino no sangwana. 7e rue limitée. Bato bazo kota 7e rue pour ba keneti côté école cartésien. Soko komi na 7e rue okokuta arrêt de bus ya munene. Alors que ya l'état eza na 6e rue presque. Mais na 7e rue na coin au-delà ya ba mama bazo kata ballon ya bilamba place wana. Okokuta arrêt de bus ezali ba moto etondi, mituka etondi mais ezali sorti d'une avenue sur le grand boulevard. Soko tali yango na ngambu ya bato ba uti échangeur ezali, soko tali yango na bato ba uti pe
ville bazomata na 7e rue ezali na 10e rue ya ezali na 13e rue bare o l'état tiaki bato atosaka yango te bato base créer barrêt de bus à chaque sortie d'une avenue à Kinshasa bato ba constituer arrêt de bus et le marché empêché ba piéton batambola na trottoir ce qui ezali mais de deux aussi bato arrêt de bus baye kotia ba chauffeur bato aseko bato moto moyen mutuke kota lisu facilement soko ye awa na veni colonel Béana kwa ifasik na ngwasuma il y a un arrêt de bus soko poussani na RTNC2 il y a un arrêt de bus soko poussani na rail il y a un arrêt de bus ainsi de suite mutu nyonso akoki kotala côté na bino talaka soko bimi na venu arrêt de bus ezali eza indiqué te parce que na kokumba kokota nzela na courbure arrêt de bus ezalaka te ça c'est un désordre d'un marché le désordre d'un arrêt de bus d'où bisonne sotokomi ba victime place ezalaki deux bandes de tika libande moko garage pirate et puis ba véhicule abandonné l'état longola kango te etika la place wana embouteillage oza na ba grand boulevard tout ça la constat soki mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kobima akende aéroport soit azonga ou akende place mosusu tomonaka ba garde républicaine na balabala musala na bango ezalaka nini on ne change pas la magie garde républicaine azala musala moko de la sécurité je n'entre pas là-bas mais pona mokonzi ya mboka leka facilement basalaka nini ba délocalisaka ba arrêt de bus pardon baza kosenga bino babite côté le mawate les arrêts de bus faut aller là-bas bazotinda yo otelema liboso pona chaque courbure arrêt de bus eza kende na Pongabi bokomona na Pongabi arrêt de bus ezali bato bauti victoire balingi bakatisa na coin bus ezali moto ya uti boulevard Lumumba oza na coin ya station Koido olingo kata na suka arrêt de bus ezali oye na Sendwe place église à Sogné ezali arrêt de bus ezali oye na Zigida arrêt de bus ezali okomi na Pongabi place ba roulage bazali bato bazobanga mais so katika ba roulage na ngambo stade na coin arrêt de bus ezali soko leki robot ya triomphal côté à palais du peuple arrêt de bus ezali soko komi na IPC na coin arrêt de bus donc aujourd'hui to multiplier arrêt de bus un désordre organisé et nous les observons bus dans la société mokonzi mboka tango alekaka ba délocaliser arrêt de bus bato batelemaka na place indiquée ya liboso ya ngwana babenganaka pe bato na nzela ba marché pirate babengani bato mokonzi mboka azoleka facilement akepe azongi voici ce que moi je vous propose parce qu'il y a l'embouteillage babisika oyo embouteillage ezali connu Jean-Pierre Bemba les gars en émission pour pas ba confrère na la Top Congo a salaka ba déclaration na ye alobaka tout ce qu'il a parlé mais malheureusement etikalaki kaka ba lettre sa morte il n'a pas appliqué quelque chose je demande à l'état congolais awa na ville ya Kinshasa po bolonga embouteillage eloko ali boso gouverneur azoki déjà mesure ya ko bengana ba marché pirate je salue cette mesure gouverneur ya ville je vous félicite et je vous accompagne à mesure wana bengana bato na balabala ça fera du mal mais ça ba mesure impopulaire bengana bato na balabala bato na yo te opesi biso misala te bengana bato na balabala bakende koteka esika o elongo bani bengana bato na balabala balongola wenze na balabala bosala opération wana ezala ya popcorn te ezala cosmétique te et atteindre les objectifs ya liboso ya mibale ba garage pirate ba mesure wana tolembi yango la mesure existe depuis longtemps mais bazo appliquer yango te bolongola garage pirate na nzela les véhicules abandonnés mutuka moko eza wana ekufa etikala bozwa en urgence tin kolongola bituka wana nyonso 3 bobamba mabulu nyonso eza na banzela mabulu 32 millions ebimaka eza gouverneur de la ville te mais 20 millions oyo babimisi gouverneur de la ville nde azosala yango bobambela biso mabulu na nzela tala lokola triomphal so bokomi lelo na kwa ya triomphal esika oyo robo azali embouteillage tous les jours ezali pona nini d'abord mabulu ezali place wana na bato bauti ponga biwakuta mabulu mais deuxièmement ezali kambu ya Carrefour robo wana azosala tout comme azosala te ça dépend ba jour ndenge robo azolamuka azosala to azosala te parce que ezosenga charger esala maka na moi soki moi ekoti yango nde salami soki moi ekoti te aza décharger akosala te à moins que panne mosusu ezala dans chaque arrêt de bus
PCR azosala musala botika robote botia PCR asala musala mais appuyer na territorial bosala une unité ya police territoriale botika la robot asala musala te bato bakotosa robote botia police ya circulation routière basala musala mais bazala appuyer na police territoriale pona nini po batelemisaka bato de part et d'autre soki ngonga ekoki bosala yango bongo police ya circulation routière appuyer na police territoriale pona koyede bango bakanga mituka oyo ekotoza nzela te bosala yango bongo elongo na sengi bino lisusu botonga ba route secondaire eza na projet bien que baveni musu boza kotongela biso ezali aveni à 3 km mais bozotonga ngo pendant 24 mois le jour bokotonga 100 km c'est-à-dire tokomi à peu près na ba 40 ans après parce que ça on ne peut pas comprendre ça. C'est inadmissible. Le long du 21e siècle, papier, non, on construit nos routes dans 24 mois, durée des travaux. Nous allons construire cette route. C'est une humiliation extrêmement grave. Na mboka oyo ya mikili, to place ma mboka muso ezali, bato ba se développer ba bito tongi 1500 km. To uti ko relier telle province à telle province, bino bozo se féliciter parce que botongi 3 km 6 km. C'est une honte, une humiliation extrêmement grave. Vous devez arrêter avec ces discours. Il faut poser na soni ya koleksango na TV. Ya ko kumisa, ko zwa drone likolo na photo, c'est une honte. C'est une honte. Botonga banzela, misale senga makelele mingi te. Musale emilobelaka yango. Yango moko. Ce que je vous propose, après avoir délocalisé barré des bus, oyo mituka etele makana barré indiqué, marché pirate bolongoli yango. Ba pirate ya ba garage bolongoli yango. La police ya circulation routière a telemi na barré. A telemi na Carrefour, place à Kotia, bateau bakoleka, na bateau kovatika, mais pour tout tika bango pambate, to appuyer bango na police territoriale pour sanctionner, arrêter des gens. Vous devez le faire. Mais aussi, il faut que qui sa bateau à moto, batambola sur la voie principale. Oui, moto et koki kotambola te na bactère principal. Dans tous les boulevards, na Lubumbashi bazwa ki mesure wana. Lubumbashi bazwa mesure wana ekotaka Gombe te. Mais awa ndenge tozali awa tokotikala na mesure ya Gombe kaka te. Les embouteillages ezosala makaka na Gombe te. Ce que vous devez faire ici, c'est d'interdire la moto et tambola na bactère principal te. Ezo gêner pe circulation ko tambola. Batambola na ba voie secondaire. Mais batika bactère principal. Bato moto et tambu sezali mabe. Au-delà ya babiloko bazana ba plaque te, bazana ba casque te, mais etamboli wana ezali ko gêner circulation. Bo bamba mabulu, bolongola bato moto. Je parle pas de Gombe, je parle de la ville de Kinshasa. Na bactère principal moto etambola te. Batambola na ba voie secondaire. Ou soit si vous voulez, bo pesa bango area ko rouler na ba voie secondaire. Parce que bato moto bazotia un désordre inimaginaire. Je dois vous dire la vérité. Embouteillage à Mayanjili pour terminer par là. Je vais recevoir Jean-Marie Kassamba. Monsieur Zedam. Namboka nyoso ya bapaya. Bozo ya 4 bandes. Bozo ya 4 bandes. Bouti ville, bokomi par exemple, na Debonom. Bolingi bokende chango. Toza na 4 bandes. Bande moko basala kiango za ya bato bakolongwa na 4e bande po bakota. Avenue ya Petro Congo. Bango batiki boulevard babimi. Bato baza na bande ya suka batieli bango bato yo balingi batelema na barré de bus mais aussi bato balingi babima bakende na Njili bakende na Debonom babima bima Kingasani bato bazo bima na nzela bande ya kati ndeza bande tokoki kotelema te eza bande ezokende kaka. Mais nous avons un désordre. Ce qui nous manque aujourd'hui c'est quoi? Eza ba route ya contournement. Tout ça l'histoire de moto mais résoudre le problème te. Par contre, soki moto oya utaki Debonom azoya komi na Debonom aokende Petro Congo amati na nzela ya likolo route ya contournement ebimisi ye na sortie sadi ndenge ya mati likolo bokomona ye lisusu na sete bokonditionne ye abima mbala moko na Petro Congo soka rate yango aza obligé que no baluka bandela lisu manœuvre. C'est comme ça qu'il fallait résoudre. Mais botiki nzela na se moto il faut que de Petro Congo azoya akuti entre zate aki apocalypse amonite aki André Kimbuta entre Kimbuta tango azo baluka po zonga Petro Congo bato bauti Kingasani pe bazako ya
bakutani place wana arrêt de bus eza na ngambu donc ndenge azokatisa linga bombe mbala moko arrêt ezali bato bauti kingasani bango bazoluka baleka moye baleka eza te embouteillage ekomi même soki botie bataillon ya police soki route ya contournement ezali te problème ekozala résolu te na biloko lokwa ya Tchangu na place ya Petro Congo l'urgence s'impose pour créer une voie de sortie soki ezali te ezala botie police bato wana po babaluka ça sera un problème. Nous pouvons faire ça dans un premier temps parce que nous allons ça 6 mois. Beaucoup qui la police pour la régler, circulation pour la réguler, mais du moins il faut la route qui a sorti. Namboka nyo sur la 4 bandes bato tambola lokola autoroute. Mais so bolingi bobima bato bazo bima bima libanda bazoke. Basé là bango ba voie ya sorti ba benga ngo exit l'anglais. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est facile à faire. Vous avez besoin de ça la plaque qui a père na impair. Une mesure pour moi je qualifie irréfléchie. Infondé o tokoki kondima makambo ba plaque ya ba père na ba imperte mais plutôt bosala ba voie secondaire mutu nyonso aza obligé koya na boulevard te mutu azokota monga fula akokota banzela kati 5 ya mona boulevard mais ba voie secondaire ezalité il faut créer ces voies secondaires ba o ebebaki bo bamba yango bolongola ba arrêt de bus botia yango na ba arrêt de bus ya transport o l'état prévoyaki boboma ba arrêt pirate o bato batie dans chaque sortie bolongola moto etambolaka na ba terre principale te botia ba moto etambolaka na ba voie secondaire et kotambola na grands acteurs te bo éliminer ba marché botia police à circulation routière na ba carrefour bazala pouiller na police territoriale bosale la politique ya 3C commander, contrôler et corriger. L'embouteillage est aussi là totalement, mais tu peux réduire sensiblement l'embouteillage. Pour ceux qui m'ont kondiambo kazobima, ça la rende bongo. Balongola ka bawenze, balongola ka même temps que papa yaki balongola ki ka wenze, ba délocaliser ba arrêt de bus, ba tiepe na ba carrefour ba policier pour surveiller. Tout ça là pour la chef de l'État, nous pouvons mobiliser des moyens pour na ko sala pour na ba kino anyonso. Il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est que je vous dis aujourd'hui, si vous entendez cela dans la ville à Kinshasa, vous en avez besoin de ça dans le contrôle. Je ne vous interdis pas de faire le contrôle technique, vignette na taxer de votre droit, mais je vous conjure, messieurs et dames, solution en a pesibine. Boke na français belete, bon mekaki si on a pesibine. Mituke ko tambola bato bako respecter yango. Bo bamba mabulu place banzela ezate po à chaque fois mabulu ezali ezo ralentir et tamboli ya bato. Et c'est tout. Makambo a permis de conduire nanu bato nyoso bazu yango te. Contrôle à mituka et kozwa biso problème. Waneza makambo su faut basala. Mais dans un premier temps, interdisez des motos sur les grands acteurs et tambola lisusu te. Bo éliminer ba marché pirate ndenge bo bandi déjà. Je vous félicite pour la mesure. Mais bo accentuer yango kende sou makasi. Bo délocaliser ba arrêt de bus. Bo créer ba route à contournement. Vous allez voir que les choses sont au Kenelango. Garage pirate, il faut enlever cela. Marché pirate, bolongola yango. Je pense que ma camion c'est au Kenya. Mesure bozu à remorque, c'est bon. 21h et kota lisuzute. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à la discourté, vous devez appliquer. Commander, contrôler et corriger. Bosolo, il y a mise au point ici. J'ai 5 minutes de pause. Je reviens avec Jean-Marie Kassamba, patron installé 50. Rencontre légendaire. Je vais lui poser des questions sur l'actualité politique, sur tant de choses. Et puis, tu as la makamouya légende. Nani azali légende, nani azali légende était. Légende elingi koloba nini. Basala kanini poko ma légende. Est-ce que koki koko ma légende, to babota maka légende. Quand est-ce que yomo okoyeba kozali légende. Pose à la légende, faut bato ba yeba, ba koyebisa yo to yomo okomi benga légende na ndenge na yo. Poko za la bogar na kindeli. Bana quartier va benga comme mignon du quartier. Mais en on a beau marché, ils ont simbate. Topema. On se retrouve après 1000 lignes kobima na TV awa. Au moins on a TV na on a coin. Tala côté à gauche. Au moins on a 1000 lignes zo ma TV kufite, za makambo bozalanda. TV ko kufate. Mais 1000 lignes kobima au moins na moi désordre. TV comme simba TV bien. TV ko kufate. 1000 lignes kobima sama mambo. Et demain je vais recevoir Nati Lokole. Question à légende. Sango lobi Nati Lokole akoya oui. Nati Lokole akoya lobi. Lokole akoya lobi. Et puis lundi, tu retiens Gauthier na Manix. Comme ça, tu aussi, ça m'a envoyé légende. À tout à l'heure.
La problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa est loin d'être résorbée, malgré plusieurs mesures prises par les autorités compétentes. Ici sur la nationale numéro 1, à la hauteur de Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula, la population ne cesse de faire face à des embouteillages monstrueux. Après plusieurs morts et dégâts enregistrés, la nationale numéro 1, au niveau de Matadi-Kibala, demeure toujours dans un décor de marché pirate. On y voit des montagnes de immondices, de caniveaux bouchés, de parkings fantômes, de véhicules et motos se trouvant sur la voie publique. À cela s'ajoute un effectif faible des agents de l'ordre pouvant ainsi réguler la circulation sur cette route d'une importance capitale. Très touchés par cette situation, quelques personnes rencontrées ici demandent au gouvernement de savoir s'y pencher afin de résoudre ces phénomènes qui rendent la circulation difficile sur cette voie d'entrée de la capitale. Makambo donc est na Matadi-Kibala awa chaque jour tu as na difficulté. Bamboutiage epai, bafoule epai, makambo epai donc vraiment c'est la biso passe makasi pour na biso na mboka. Parce que na biso zali pona ba konzi mboka, baté la biso makambo ezole kana kati ya ville ya Kinshasa. Na Matadi-Kibala awa tala nele ba mutu ka boye, ba tusi wazoya na makolo maturu ba bukana. Biloko ebele donc moyen zalité bio to c'est le côté mais ya na ngai. Batu ya kinezo bonga. Bango ne batu batiaki kotia balobi badosa na compte ya kinezo bonga. Sikoyo na yebisi bango po ngamu natalaka parcelle oyo. Na yebisi bango na bi ya bino batu kinezo bonga. Bozo tiela nga fulu awa timu kolonini bokolongo. O to ya kolongola lendi. Nalo be sali lokola 4 lundi ekenda bango bakenda libela bayala bango suki. Posa na biso eza batu kinezo bonga. Anteti na ngwa balobi eza gouverneur. Ndenga tini batu na ye baya kosalela biso kini ebonga. Ezobonga soki ezobonga soki ebonga. Sala suivi na bato ya pesi po biso tozala l'aise. Kala na bisika tozovanda vraiment bongo. Biso ba magasin batu. Bazo futela siko bazo ndima teke eza kini ebonga bazo kasa kolo lupango mutatindi batia matiti wana eza madini. Singa personnellement na travailler. Na route bumbu na lokende ti terre jaune. Mais depuis embouteillage ekanga biso awa. Si siko na embouteillage. To banda embouteillage depuis 6 heures. Si siko 10 heures déjà embouteillage déjà existé kaka. Bon, et biso population to mi tuna. Ministre na biso ya transport. Ministre du transport Jean-Pierre Bemba a côté conduire biso solution te na makambo etali embouteillage la ville province de Kinshasa parce que embouteillage ils se dégénéré partout. Embouteillage eza la Dombe, embouteillage eza la Tchangu, embouteillage eza tina Matadi-Kibala. Là c'est poids lourd ezali embouteillage eza existé. Accident soko salami po balongola mituka mbala moko balongola mituka te. Bakotika mituka wana ekanyi nzela tozana deux bonnes. Route nationale numéro 1 eza na deux bonnes et puis bande yango eza mikie soki bino na bokangi bandi moko botiki yango wana po mutuka siko montant na biso te mba baebele bazokota na bandi mosusu bandi wana mosusu ekoma satire de façon ke mituka oyo ya bandi wana moyele eza te po bakomokabola bandi moko de il faut bozela. Il est pressant que le gouvernement congolais recourt à des mécanismes efficaces et efficients pour arriver à rendre fluide la circulation sur la nationale numéro 1 dans sa partie de Matadi-Kibala, chose qui aidera à réduire le danger que court. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel.